Voilà. Ivi Matondo, Diego Music, Jano Petrole, Pajo Matsuba, Tosalaki no bolingo Yolandi na yambongo, Tosalaki no bolingo Yolandi na yo. Yo monimbongo ya moye kyoko misusu zongela ngaye ibajika yo sali bozoba tokomona na lisusu te yo komi na ngai na komi na nga moi tango yo kokotaka shidi sasa akobimaka tango yo kobimaka matisasa akokotaka mama munuwe Orlando muzinga dia Misha Kevae. Donc soki mutu 20 naza mutu mobo po vana na info misana ye. Tala série 20 nazo ki Bercy. Le beso za yuana le beso de baza yuana moni le beso no mono nem su 20 na linge zute. Ok 20 na so a Nicolana a lingi na epe ko chéri mutu mobo. Ngata 20 ans à chérir Nicodème nga café una mona mabete parce que mutema nanga za mutema moko na zaka nanga clean ingalalele mai ingalalele mai inchala nange ngelele mai inchala nange uto tikangana pasya bolingo Pusana yo ye bandenge ngana koma yango na kolela na yantone yo kangata mawata souffrance bolingo eswaka na motema souffrance bashoka bolingo eswaka na motema souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga Pesanga to tendresse ya bolingo na yoka bien Sylvain Litanda Golf kizola bominga ndeko boma No 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 nakokufa pona yo Yo nde mobali suka oyo ya vinanga Nalingaka yo mingi okotanga na motema Bébé Gucci Lara bébé Nada MP3 Jenny Big Lopele Grâce beauté divine Steffi Kembola Pona ngai namoni bakoustique o bato babeti nyonso na mona oka eza na oka bakoustique na mona ngo zelo mabete ba travailler na bon susu pe kaka ba o ba moni pende ba travailler na po o moni to travailler la soki o moni ke andi na travailler ki boye andi na yo ki su master na mususu po ba beti o ba beti acoustique o ba beti acoustique o ba beti acoustique bango na bango bata ba acoustique ba yoka na susu déplique na Fabrice beza lokwa baba na pale moko ibisana bana ndangu moko mo ba ko swana ati babondi pe Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Nabino Toubouyambinga Lelo Nabandaku Nabino donc Nabeti Porte T. Grand merci Nababonné tout ya ma référence télévision Bino Touboulingaka Aura Dimanja la Cléopâtre de la presse
Beau s'abonner massivement à la chaîne Nabiso et Kitoko. Un grand merci à Lionel Tiamalo Azabongo na Simaya Caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à Mam de nous depuis quelque part. Bambo Tebele Nayo Mama Tolina Mingi. Donc merci beaucoup Nayo. Là je dis un grand merci à Jack Ekofo. Donc Jack Ekofo, pourquoi pas Hervé Ekofo depuis Afrique du Sud. N'invite to Sony Tonini. Donc Hervé Ekofo Bambo Tebele Nayo. Hervé Loutete, bon anniversaire Nayo. Là je suis avec Café Room. Donc le long on a Café Room na plateau nanga. Lionel Tamalozo font la caméra. Donc on font la déjà. Donc on est là avec mon invité du jour, Café Room. Café Room, bonjour. Oui, bonjour. La belle de belle pour Adimanja. Yeah. Ni santé. Oui, santé pepele. La marque confinement mais tout aura toujours. Café Room bien Café Room c'est quoi ils en ont danger ba boulot bi ke biso to travailler ti biso nde to abo malgré tout confinement mais to répétera to beta ndule en plus nande to sa on va tourner ba clip surtout pour to boka ba clip moko to zaper na to saper ba tournage maman ba clip Bonne ranson et puis wenge maison mère mobimba bozande en tout cas les rois de la forêt la pepele wenge musique à maison mère peut to zaper na pepele en forme to bosser toujours. Hervé Loutete, joyeux anniversaire, Mbotama et l'âme nayo, vraiment, profitez vraiment mon colo nayo, savourez yango comme il faut. Café Room. Nakota mbamo na masolo. Nakota mbamo na masolo, kandenge zara Café Room matakutu balobi Santa Toroko beli na maison mère. Zara Santa Toroko beli oto yo moko mona keno moyen o kende nanu ezati na zala nanu. Et puis sur bike batebele. En tout cas, ma fan tout à maison mère. Na bombe la binote aura alinga long à la maison mère. Fasa tu na santa, ta bino c'est bien. Papa la maison bon fâché. Ba oui que bon chanteur na bon sana. Boza santa to moto mbele penate mais. Ngaso no sa makamna le bagage, je ne suis pas pressé. Vous comprenez? Donc je ne suis pas pressé. Nazana a travaillé dans la première l'école de la forêt. Bah il s'est rendu tout, bah masolo bah comment bah président, bah comment bah leader, comment puis na président, comment puis na leader ni na fandara. Pour vous avez bien première l'école de la forêt. Vous avez déjà président, pour ça leader de leader. Et ça leader, t'es différence c'est entre leader on a cause là, enfant chéri à papa. Moi différence soit nisa. Ngas ko no bandeni. L'école de la forêt est formateur de leader. Donc ne déjà tout téléma première l'école de la forêt na tu as ba leader. Donc il y a Zali haute tension, il leader de leader, formateur de leader. Donc ça ça permet nae au bangela na ngote. Donc on a précédé un jour nous avons un président. Mais nous avons à l'aise dans travail na permet na père na le roi de la forêt. Donc il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est comme si on a ceux qui ont créé mouvement, aux anano, non, kokate, moi, kobanga, on est ali, parce que les camarades nayo, au boyara na ba maison, mais le comme ba patron, bazo bimi, ça peut ban na ba mouvement na ba, mais yozaka na maison. Siko, ngane na boy na mi sous-estime raté. Donde na boy ngana linga kumamba minene. Donde na zana ko sala orchestre na mona na on paysan na on telo grave. Pour ba orchestre bibi bute belé. Au Café Room. Biso to vanda nde pemé na ba prêtre ba vena biso lo ba Sylvain Litanda. Donc v Sylvain Litanda là vraiment boy moi avant na zo conseiller petit na e. Ba golf kizola machine à voter ba ça wana. Ba yemoko ba dilo ose. Ba président Dada Muzinga. Ba za wana. Ke baba Pierron Tsumbu e moto vanda to zo solo la ba kati ba kundulu pe ba za lewaba. Ba lo ba penande ni Café Room zala pio zala l'aise travailler. Pour nous avons sous expérience pour na vimbisa makambo ozomona tant nous avons expérience na okola sous ces vimbisa nga ko ça l'orchestre ça non ndeni ba au moins puis makambo pour nga na bon chanteur mais na nga précédé na nga premier le roi de la forêt na travailler et on modi mbalo na pc bino boyoki de ya siko ba extra va bolingo mutu tout ayoki nzembo na zo sans Café Room non wa bon chanteur mais na après ça la mouvement otika na travail na nga ngata na okatsa prince na pressé. OK, dans le temps combo ya golf kizola na PCP bambote place ya zali, to to mona golf kizola na héritier Watanabe ba otobeta match moi réconciliation na yo tango mona ki eloko bongo sala ki oni.
Bon, on moni le roi de la forêt za papa. Moni, ce qu'on a dit dans ce qu'on a la maison, mais ça, on a un palais. Donc, papa, attends, moi, on a salibo, papa, t'as la rare, bon, papa, au sang. Au bout, à mon athée. Donc, héritier, on a le roi de la forêt. N'est-ce pas, on a la frère héritier. Donc, ma caméra, il y a papa, na frère, on a un côté, on a la rare, papa, na moi, ma caméra, je comprends. Pour on est en famille. Golf qui sont là, viennent. Ce qui bondé to beta ba match à maison mère contre nous peut beta mais contre bina filé. Nous beta bien contre batterie. Tinga bongo esa nga bien na mona ke famille côté koko nai. Côté abeti na mwana nai. Donc ya ngona il ça que musique à Congo et qui n'a toujours liboso. Maison mère là toujours na ba innovation. Et Ok, on continue, toujours continuer. Rocard au ici, donc depuis France, na bosanioté, Caféro. ouais. Yebisa bisona, na maison mère. Tu comprendre, yoté ou mais les trop na maison mère, mais aux appels bons chanteurs au bateau belé, ba yebi ko yembara bien. Mais c'est comme si ba opeso chanter na maison mère parce que tout le monde ba Nicodème ba Simo comprendre que ba Nicodème ba comme ba enfant chéri mais café room ozara café room na maison mais oza no le roi simple mutu mon boy chance wana ba opeso bon moni ngana vanda na batu sulu kwa ba Alexandrine Mushia kane na betela gayo donc tantino na mo vanda opesa ba conseil singa café room nengo vanda kana mukili boy kozaka ko jalousa pe mutu te ngani na boye na bandi na maison mère lelo te na yambi batu nga pe ba yambi nga so lingo zala bien na mukili fo ozala na amour so za na bolingo lingo sam ninga mabete to vanda pe to zala ba masebele tant Nicodème pa yaka Nicodème pa ye maison mère donc to le ba masebele longa na tikala na raka na ba ancien na tikali papi kakol se bondora chef na biso za na sima nga koto na attaque pe na tikala ancien skoyo ngata 20 ans a chérir Nicodème nga café ou na mona mabete parce que mutema nanga za mutema moko na za nanga clean donc soki mutu 20 ans na za mutu mo boy pour vana na info mesana ye tala série 20 ans na soki Bercy le beso za yuana le beso de baza yuana moni le beso no mono nem sou 20 ans na linge zute ok 20 ans na so a Nicolana a lingi na epe ko chérir mutu mo boy petit gaza sentiment na ye ozomona donc ngana yebi de 20 ans ndenge vivaka na yebi ndenge azalaka ngapona ngana mona ngo za normal ezo ndiye mama wa botaka bana soki mikolo wana aboti mwana sika bazwi libele bapesa mwana wa sika siko yo ozaki wana badota siko libele na nomela luka na tika on siko bakumopesa su mwana na mususu osani ozomona donc eza normal. Ok, c'est normal. Toza amis, toza na yo, ye mara bien. Toujours que ça biso na nzembo o tsaki na album ya ba album o tsaki na ba tango mena na ke Zenith. Vocal liboso menga na Zenith. C'est bon, mais ma biso kasi. Ingalalala mai ingalalala mai inchala nange ngelele mai inchala nange uto tikangana pasya bolingo pusana yo yeba ndenge ngana koma yango na kolela na ya ntone yo kangata mawata souffrance bolingo eswaka na motema souffrance bashoka bolingo eswaka na motema souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga pesanga to tendresse ya bolingo na yoka bien Sylvain Litana. En tout cas, bravo, bravo. Donc, on a essayé qui confiance na yo et pas papa na yo et rançon na mi mayo na. Bon, moi Zénith. Ton comme Zénith, bon, na suis sous salon donné. Golf kizola baminga ndeko boma. No 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 no. Nakokufa pona yo. Yonde mobile suka oyo ya vinanga
nalingaka yo mingi okotanga na motema bébé Gucci Lara bébé Nada MP3 Jenny Big Lopele Grâce beauté divine Stéphie Kembola. Ok, merci vraiment. Tu sentir pour te bien vraiment bien makasi. Café room acoustique et bimi et belé te belé yembi acoustique. Yo par rapport il y a bande coloniale sur basali acoustique. Acoustique il y en a ni oh tal vraiment obi que non mutu intel a marqué ngana elo kwa sali. Bon ngande naza boye ndenga mabete naza pe mutu ba trop ba polémique te. Ça polémique franchement on va se répondre. Nandinga mabete musicien tout soki a vandi a travailler lugone a travailler ngo pona ezala mabete. Au moins de tokota ba studio. Ngani tinga art na mona ngo ezala wa signature ngo ba ko jango te. O ko jonde. Muta koti asali nzemo na ye. Donc ezaka pa bino ba fan emsu ndebo auditionnera ndengo yambeli nzemo. Oh yo kiso sepe na ngo sepe na nga pona ngai na moni bacoustique o bato babeti nyonso na mona oka eza na oka bacoustique na mona ngo zelo mabete ba travailler na bon susu pe kaka ba o ba moni pe nde ba travailler na po o moni to travailler la soki o moni ke andi na travailler ki boye andi na yo kiso master na mususu po babeti o babeti acoustique o babeti acoustique o babeti acoustique bango na bango bata ba acoustique ba yoka na susu tango yoki so o muninga beti o so yoki muninga beti o luki so forcé par rapport au ndenge yoki muninga mso abeti pour biso mambo acoustique ana. Mais quand tu dis que ba beta li sous que ba yo ba ko répéter li sous c'est que ba convaincre yo te ngas kuna bi o ela makambo so ya bango na bango bato ba acoustique nde ba bete nani. Je m'excuse hein pour nani oyo abeti acoustique o wana kuna so abeti acoustique mutu na ngiana susu abeta acoustique siko par rapport ndenge o mutu na ngia yokaki ayoki supe mutu ne wana ona so ayoki su mister ne wana siko yo tango ayoki ndeni seke maso nde abeti mo onde ambu yaki ati na moni mo ça va siko yo ba s'améliorer ba poussa ngo susu a evimba susu mwanda tozana café room fo yembati na peso mo temps yemba nanu yemba nanu na peso no tane bite soko yembela biso nini ya boto continuer bilogo ze ngana yo bika ngana pesa bilogo ebele siko yo na linga bato bakota siko na ben nzembo na yembi mikolo po yango ze esclave bolingo ezo nde mwasi Paul Bindu azo nyokole mingi siko azo lelela mobali na eme ozo sala nga boye ndenge nini Sylvain Litanda mais ozo sala nga boye ndenge nini ozo comprendre temananga eziba shoke liwa ekomi pene esina bachenga na serke kobiare memanga na kunda nazolela roje mukokole tababa pesi ye mosuni balingi kaka pola lanzala sheri apiminga bilenge o mama wo bebe aprivenga sentima ya love yo yango yo lesanga nini yango pona lingaka yo ogie soda nzube nakomi bibanga lokola mwana moke aloti kunde bembe oyi mwana moke so alai na buto alota kunde bembe oyi ndenge odéranger non mama mona bien te sko mwasi aolela sko ayebisa sko mobali na ye nakomi bibanga lokola mwana moke aloti kunde bembe nakomi obanga na butu kafe rumenini nzoto na ngai etikali mikuwa yo leskelete yozwaki nga bitebe yo elianga nsima obwaka mposo pomoni bajo mosusu azaka ye kaka azaka na nzele me ezaka nde tolieka bitabe nsima olienoka bitabe ozwi poso obwaki ozolimbolela biso déjà to comprendre siko kafe rum yozala fan ya rumba to ka rumba to nini bon moni biso na minute oyo toza pa ya le roi de la forêt sikoyo omoni vie so apesi ya mosusu tya titre moko yango senga fo pesa nano rumba mais so neti bapesi nga na tya mwa 3 ou bien 4 ou bien 2
donc tout ça à partir à 3 déjà na ko luka na changer na biyo que bino ba style mususu po biso ba style ba biloko eze belé mais omona préception nde nini cha plan fona peselo omona nenga ndeti na betelo ko esclave bolingo boy na biso na zo pe maté mais batu ba déranger nga clip fort boza calme clip na mino ka mingi tezo ya bo sepela esclave bolingo. En tout cas, esclave à Bologna, de cœur, félicitations. On a profité vraiment en public, ça va bien. Derrière moi, tu as mon frère Nayo, depuis que na maestro Fabregas, au frère Nayo, bozala bon la maison mère. Kolongo na bango mutu mutasa li mouvement na esko ba mes attentes e koma lelo ba bebana na façon mo ke no ba koma tangela na ba bolamu o ba salela na. Donc atanga kenga na sala ebo akuta tangi kenga na déficit ebo nga na sala bo epo na ye lelo pe ba solola te po na yo conseil ni ko pesa bango tant que ba frère na yo. Bon moni oh vous sur ce qu'on a café room les raïm hein donc au moni tu conseil soit on peut ça net Fabrice ou bien déplique Fabregas maestro déplique pomba nuance hein konza banzele donc ba on baza bomo côté aza Fabregas maestro maître côté sous pomba nuance déplique konza ba chéri donc na bombela oti conseil on peut ça bon on peut ça bon en public boete po on a ba master to lokana ndenge ya 12-15 point barre 5 sikoyo na ndenge masolo wana déplique na Fabrice eza lokwa baba na pale moko ibisanga bana ndaku moko mo ba ko swana ati bongi pe onde to ndo vivre na bandako na ngi emsuna la vembati na ngamo boye na ebige na ola tongo boye oyo kuta grand frère abendiango oyo kuta emsu boza mapasa leti Fabrice depuis to chonde ba mapasa depuis que la vembati na chewana ayekuta Fabrice ala tongo be Fabrice la vembati na chewana e mo ayekuta boye depuis que la tongo bako swana nenga famille de bazana mais tina tamo ba développer na bon po baza ba bien Fabrice na depuis que ba pire moko bana ba pire au moins de makambo na bonde zakana ba ba ni bien eza na pe ba face et mo pe famille pe na donc moi master diana leki bien bobota mo mapasa e mo mame ya kati nde ni benda simba ezo bon tata e mo be bikona bakanda po biso eza maison mère za te ke o banya maman bazana te vous ka son le roi de forêt mo za na muta show ne mo so bovandi mikolo so boza bien boy e mo pe benda onu mona mo be héritier miel benda koto pe brigade ele boga biso la kabongo ata pende ba panzani na bongo wana Fabrice sala orchestre depuis que sala orchestre mo benda ezala meti na tamo boye take ba master un jour pe bazonga na ga po baba master conseil te pour bazana bongo te bazana benda mais tamo ba copier na bango. OK, relation ni ozala na ngona ba frère na yo ba longwa lelo maison mère o ba kenda ba sala ba mouvement na ba koma ba leader. Est-ce que bozo apeta ya ko bengana bokutana malgré que leader na bango na ndenge pour ozala na yo na maison. Bon oui, famille kabona te. Souvent to kutana yo sur na émission. Beaucoup d'appels en cours de route bien to kutana skamona ki moi staff mona na vandi ba kutana bon déplique na kenda jour mona koti kermesse mo boye. Na ba tenzo ande déplique abeta na kati. Na vandi pe na zupi donc na kotika na porte na muka ba mettre ba ka deponga mo pe na ceinture. Na reve na ceinture na to landa na déjà buru na kotina ba masana nga ba to vandi pe boye na mona ba to déplique ba sende nini café umade ngasukuna tala to tela pode nga binzambe mutu azobeta nda ora pomba mo pa biwa na sentir wa singa masana nga café room kotawa en tout cas masana nga kala mingi te to beta champ o mato Mbappé vocal no ça la paix bien bon tala ga déplique mutu nga pe atano mal ba chambanda na yena pesi lisu makambu donc ça là est bien mais surtout kutani la famille donc ngana na problème na mutu donc tous en abisso normal tout kutani tout développer c'est bon et le temps mon la musique congolais début nous mo bokoma o memango début nous mo bokoma mambo musique yango et ça la kondenge nini au mon la musique on ndenge comment kinda na ndenge ni pona yo est-ce que c'est pelisa kayo to ndenge nini côté mo boyo za na regret nango
Blanqui Oredezo musique ya Congo mais ce que otuninga na voler ni pour musique ya pe na ndenge bile ce que ndenge otuninga pa polémique to na ndenge bokenda bokende artistiquement et puis ndenge bo kabwana intel akoma na intel na intel koto bakoma na kiri donc yo ndo zana rosa maison mère bakangama na côté moko boye donc ndenge wana pe bon ngape na moni ngape ndi naza boye na ndenge mabete bakesi muso otuninga na mona ngoza ndeti charge na ngate po ngane na boye sino atala ba vile so mopa bazali no tala na ikolo na so ba vie mo boye zana ba debile tant ya ba vie waze ko ba vie kama donc ba 20 tonnes na nukutu ba susu ba jibe so tuna ma musique ya Congo ezo kenene na mona ndo pesa na charge bele mais en tout cas c'est comme si vous avez payé sa publicité par rapport mais on a yembi o siko na ndenge mabete moi ça Paul Bindo so la Paul Bindo wana yo lobi bo ba générique boko mo bete trop de bêtises bon monaka message pe kende au générique na bino tiboya oh nous surtout qui est générique na bino par qui linda bana basi bakanga kasuki na se ya nzete se bana basi balingo kanga suki wapi mibali balela komata se na nzete esa mabe balindende esa mabe oh tu générique ya kitoko en tout cas toto kindi déjà na ko mwinde pela na to za molili na mwinde pela bino bo sepela ni taxi jaune ba taxi na biso nyoso komi couleur ni en tout cas merci na défense ozo défendre na okaka mec malgré comprendre me défendre pour yo mo roza na rata makambo c'est pas grave na to ngano ni bandeni na tuna que par rapport à mouvement de ngoza toujours la maison mère parce que yo à part maison mère place monsieur kezate so le lobby ko ki place monsieur qui était ka maison mère un jour ngani na boye so na suna maison mère te na salle orchestre à part que ça l'orchestre ni oyo mona ke non basala pe mouvement bien so na kokité na zona na maison mère na koki na kolongwa mais na ki place monsieur à part so pour mutu akokoka te ozala parent na ki non place musu ba bokolanga tinga za mental na komona ona le roi de la forêt formelanga donc bolimbisanga pardon ndaroza leader nanga leader de leader le formateur des formateurs le roi de la forêt pour ça haute tension donc ce qui un jour soit naza permis le roi de la forêt na pesi sous makambo donc mais pour le moment naza na le roi de la forêt nazo travailler na ye Ronald Dimbuyo ebi mambo no solo donc yo ebisanga café room zala pio Charles Gavroche ebisanga toujours esprit za ya okita tout ça toujours na le roi de la forêt toujours travailler. Ok, café room to qui est déjà dans chité so imba ta de vocalement so baki c'est ça bien parce que dans un musicien moi to solo les bien les faut yemba nde bele kutu par rapport à ma solo makambo na pena yango na lingaka donc yango wana Ivi Matondo ya Diego musique Jano Petrole Pajo Matsuba tosalaki no bolingo yolandi na yo mbongo tosalaki no bolingo yolandi na yo yo moni mbongongo ya moyeki okomi susu ozongela ngai ye ibajika ye yosali bozoba tokomona na lisusu te yokomi na ngai nakomi na nga moi ntango yokokotaka shidi sasa akobimaka tango yoko bimaka matisasa akokotaka mama munuwe Orlando muzinga dia mishakevae napesaki yo confiance propriétaire motema mena mwangonga sheri obwakisinga boye wana nze mona bino bi mikolo ezopesa makambo napesaki yo confiance propriétaire motema mena mwangonga sheri obwakisinga boye inosa mowe yo tindi ye na bulu yo pesinga mokongo sheri otienga na contre mi pardon sheri tianga nanu pardon bébé tianga nanu aleze
Paul Bindu. Merci beaucoup, Café Room. Mot de la fin, dédicace et puis numéro de téléphone pour te comme déjà la souka. En tout cas, mot de la fin, nanga ezalika ke boyoka formidable parce que nana nzemo mususu c'est bondo ya machine apesa nga na yemba chef d'état-major mais na yemba ta mukia kaka po wana za Victor Bosoku ezaka nde bajo bakosaka ba mina bango na beti motu na kwa nzoka nde ye kuna na baba azosomba masanga akosi mwasi neke na beti tu na coin nzoka dale kaki akosaka nga sheke cheke dina coin nzoka komi na babare